Chantal Bola, Mama Paradis, Azo Sasa, Cindy Lecker. Valérie Mouzinga, bon anniversaire à toi, à Catolia. Bon anniversaire à Valérie, nous mangeons, nous vivons. Quel du bon pour toi, l'Éternel te protège, encore beaucoup d'années. On a pourtant des choses, c'est votre habitude à faire, sinon, attention, tu vas tourner un anniversaire à Valérie Mouzinga. Non, Valérie, quel du bon pour toi. La Grèce. Profite de ta journée. La Grèce. On a pourtant de Jésus-Christ. Karine Mokonzi la baronne, Azali pour Cindy Lecker. Valérie Mouzinga, bon anniversaire à toi, à Catolia. Bon anniversaire à Valérie, nous mangeons, nous vivons. Quel du bon pour toi, l'Éternel te protège, encore beaucoup d'années. On a pourtant des choses, c'est votre habitude à faire, sinon, attention, tu vas tourner un anniversaire à Valérie Mouzinga. Non, Valérie, quel du bon pour toi. La Grèce. Profite de ta journée. La Grèce. On a pourtant de Jésus-Christ. Karine Mokonzi leader, Chantal Bola leader, Mutuna Mutu na kote nae. Bazaba ami, baza famille, baza en bonne relation, super. Baza pe même moral. Ga papa robot. Tangu na lobaka, même moral, ezate, ezalagate. Même moral, Karine Mokonzi, na Chantal Bola, tondegeni. Yokuno lobini, papa robo, ongo lobani. Bilobela, bien sûr, bon olobani. Bilobela, mais bilobela, Mwanzate. Nazoloba, bilobela 4 vérités. Eh, yangona olobela. Toleka. Mpote ba papa, ba mama, bandeko. Mpote barando na barandonete. Mpote batoyo balingaka rando naba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Pandeko, Karine Mokonzi la baronne, Chantal Bola, Mama Paradis. Bongo Chantal Bola, modèle, Azo Sasa, Cindy Lecker, te, nakanisa Cindy Lecker, bisikaza, a préféraki, maloba omanika lobaki. Soka yebaki makamweko koma boy. C'est certain, aninga préféré, Manik de John makamba lobaki ezalaga kaboko. O nati lokole azotia ba audio ekende boy. To oba che soki na banani audio ya nati lokole ezo bakisa kaka huile sur le feu. Mais ataku te zate moto ezali Chantal Bola azo sasa. Ayindisi réseaux sociaux TikTok, YouTube, Instagram, Facebook nako popula Cindy Lecker ako kende wapi, ako kima wapi, ako bomba mawapi. Batu bakatia mwa morso bakaboli seko kabola.
Karine Mokonzi la baronne azo défendre Cindy Leker. Karine Mokonzi est panzani partout. YouTube, Facebook, Instagram, Superchat, TikTok, etc. etc. Alors, na oya la baronne Karine Mokonzi azo défendre Cindy Leker et panzani partout, mais batu bacheka na défense ya Cindy Leker te. Bacheka na attaque ya Diddy Stone. Diddy Stone. Diddy Stone. Aïe, même moral. Bandeko. Dans ce lobano, on a 4 vérités. La Chine de Karine Mokonzi. Bozawana, Bozolanda. Ba Chinois, baza ko tiape, ba commentaire na ba ker ndenge zalaka. Sur 4 vérités on a zoloba. Ba Chinois bazali pour Diddy Stone. Moke bazali pour contre Diddy Stone. Wane ebani. Naba oba ochaker. Oui. Même Yemoko la baronne Karine Mokonzi ayebi. Ayebi ke ne bandeli ayeba kite. Parce que ne bandeli nana koyeba. Pour Karine Mokonzi la baronne a étudié qui dossier très bien. Alandi makambu très bien. Pour boye biango oto kokosa na koki kokosa te aweza 4 vérités. Boye biango bien Karine Mokonzi la baronne a vérifié ka bien pour attaquer atinda ballon na poto ekota. Makamba Diddy Stone akalekila yango pe bien. Azo betango pe bien. Sekonde likambo ezali awa. Diddy Stone azalaka deja na ba fanatique ebele na kati ya la Chine. Sekoyo la baronne aza Chine eza ya ye, ba Chinois baza ya ye. Tangu la baronne azo beta na ba fanatique ya Diddy Stone bakotosa la baronne. Bakobeta Diddy Stone kara. Alors awa mate zo kende bongo te. Awa mate zo kende Karine azo beta ba coup direct koleka elo fombo. Ba Chinois bazawana bandimi ekota. Siko kote kuna Mama Paradis azui ba supporter alatisi bango Varese. Ba tia tomate na longi ya Cindy Leker bazo finga fingai. Bala moko ba Chinois ba komi na confusion. O bazaka fanatique ya Diddy Stone. Balobi mami pe attaquer makasia. Ba Chinois musu balobi mami soka attaquer boy. Fo ezala alingi tout d'abord amonaki makambango ndenge kaka monaka na logique. Pour la baronne azoloba pe na logique. Atali lisusu le grand mopao na Mama Riva. Bazali batoyo azo sentir turoyo face à la bango plaisir pe. Pona nyongo oba kotisei na makasi na makambu ya Nicki Menga na le King. Ba Chinois bayebiango.
ma fanatique ya Diddy Stone. Donc awawa makambo ya Diddy Stone modèle ekeili pona no silite ezokende tozala manike na lubwa et calmé parce que confusion ezali confusion yangwana nalobi yango nyonso te ata nalobaki fo naloba les 4 vérités mais nalobi kaka les 2 vérités kati awa nde makambo eza moto ezotoka même moral niete même moral non même moral non même moral non lo tiene bandeko awa bon nazoseka me boyebi yango bien Diddy Stone bisika aza koseka biso aza pe kosepela azoseka na kosepela la baronne modèle abeti très bien azo continue kobeta très bien problème ezali nde na kati ya la chaîne bazomema makambo sentiment différent yango wana bisika bazokotela Diddy Stone bachinois baza kuna ebele mpo na nini bamatisa mwa moral nalobi te moral ekiti moral eyali ya kobunga nalobi bien même moral eza te ezalaka te or que soki mama paradis ye mpe abetaki contre Diddy Stone alors tous les sites na bafanatique oyo baza na la Chine ya Diddy Stone automatiquement balingai bakwesa Diddy Stone mpo la baronne azo neutralize Diddy Stone yango basite mosusu na bapage ezoloba contre la baronne voire même balingi batraite la baronne jaloux or que la baronne akokozala jaloux ya Diddy Stone te parce que aza déjà de nature jaloux ya bato te alandaka mpe makambo ya bato te bato nde balandaka ye donc comportement na vie ya la baronne jaloux en tout cas azalaka ngo te bien sûr aza humain jalousie kokoya na quelque chose mais ya seconde ya minute ekende yango ndenge moto ayali mais jalousie na terme ya jalousie niet rien du tout yende aza na bato bayokelaki jaloux alors Chantal Libola mama paradis yepe soki azotake Cindy Leker yepe bobosana te Chantal Libola yepe alaka na monde ya musique azala banda kala ndenge moko la baronne azalaka na monde ya musique Chantal Libola afréquenta babiloko wana to alors quartier latin epassa temps ezala adversaire ya ba groupe oyo la bar oyo Chantal Libola azalaka foko yebango Chantal Libola azaka na parti pris côté musique ata koloba ngo te aza lokola la baronne te la baronne ali muta wenge azali owera Chantal Libola azali wenge
Mais la baronne Karine Mokonzi, yé, azali passe partout, pe ba leader, nyonso ya musique, bango pena la baronne, kita mata, mais bazalaka toujours na la baronne. C'est quand Chantal Libola a sa bongote. Azala na parti na ye, te lelo azalaka na parti na ye. Ata bimisangote. Yangoana, Cindy Leker, azozwa biloko bongo. Donc, Chantal Libola azo take Cindy Leker, rando moko personnel. Pour Chantal Libola et spécialité na ye, tangu azo take makasi abimisi biloko moto abengi ba mo général Sonia Gigos abengi ba kombo nyonso wana elakisi eza personnel. Donc Chantal Libola akana Cindy Leker akana kae mazaye mokote akana ebele. Voire même na Karissa naba meche 30 atazo sambela bazaba tamitif ya Chantal Libola. C'est que Karine Mokonzi la baronne ye atazo takeyo makangayo mitifte. Tout d'abord a libéraka kutu batoyo batakeye lobinango ache c'est la famille. Alors Chantal Libola c'est la famille ezalagate ye kaka ba général oya klasa wana bango kaka. Donc awezali Chantal Libola zo beta affaire personnelle, la baronne azo beta etant que maman YouTube, etant que icône azo beta ngo stratégique. O ezali kamuna lobi na bino 4 vérités. Karine Mokonzi la baronne azo beta makambo azo sala ezali stratégique. Oyaka ya Chantal Libola ezali affaire personnelle. Nalobi kaka les 2 vérités. 4 vérités et le kilo. Moyena koma kuna ezate. Bolimbisanga ite na kenanga. Mokili yango ezali penza elengi go sukali. Valérie Mouzinga, bon anniversaire à toi, à Catolia. Bon anniversaire à Valérie, nous mangeons, nous vivons. Il y a du bon pour toi, l'Éternel te protège, encore beaucoup d'années. On a pourtant des choses, c'est votre habitude à faire, sinon, attention, tu vas te remettre un anniversaire à Valérie Mouzinga. Non, Valérie, il y a du bon pour toi. La Grèce. Profite de ta journée. La Grèce. On a pourtant de Jésus-Christ. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama on a koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon ya Elengiakomba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, ça me donne la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, ça me donne la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.